Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Par la grâce de Dieu, naza en mesure ya soigner bandeko oyo baza na problème ya prostate, toujours na ba plante naturelle. Bandeko bazo souffrir na diabète, bandeko bazo souffrir na tension, bandeko baza na ba problème ya misu, vision ezali flou, ba moto pasi intense, bandeko baza na problème ya sinusite, problème ya bronchite, problème ya PMA, problème ya COVID-19. Oto benga pota libumu na français nde yango ande hémorroïde. Yango ande pota libumu. Sikoyo yetanga biota ozomela ye azoke osala au pansement. Et ezali pommade élargissante. Voilà. Pona ba chombo ya ba papa, lobi bon alembi chombo moké, alingi ezapena Android. Voilà. Donc ils ont moins longueur, ils ont moins largeur. En tout cas, ba maman wa kanga motema bali yaka mwa mboto lambela fumwana. Mais oeza spécial papa ezali kisite et soignaka maladie mon côté. Eza juste un renforcement des capacités au koki maman koki ko senga boye papa za en mesure té parce qu'il a travaillé mingi parce qu'il a lembi parce que yazoya kaka pour le côté plaisir sexuel. Oyo ezali 10 épices de la cuisine. Monde dans ma cuisine qui est quand même bandeko baza na ba problème ya poison, bandeko baza na ba problème ya ba problème de peau na sungaka yango na nzela ya ba plante naturelle. To vanaki na ba tante na biso mais bango ba préféraki ko garder culture na bango ya mboka. Quand bien même bayaki Kinshasa mais ba préféraki culture ya mboka, ce qui veut dire que ça arrivait que tobé là. Mais tous qui toujours na ba remède naturel. Bayaka na travailler kana bango elongo sala boye zong sa boye sangi sa boye bon biso to bimiso e papa na ye kisi na ye ya kobota yango kisi ya mwasi na ye stoki ya mwana mabele ezobima te kisi ya nini et tout na yebaki ba formule mais nazalaki kosala te nazalaki ka lokola assistante. Et kosala que nandenge tozokola ba tante pe ba kufi ba maladie ndambo nga la maîtrisaki na komaki kosala ngo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande kola. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ezo dépendre na air oyo bokolanda émission kitoko oyo epesamaka na wabino votre semble servante Maman Lydie Moukadi, autrement appelée Maman Mapasa. Napesi moyini nanga bonjour, moyini nanga bonsoir, moyini nanga mbote, tika nzambe nanga apambola bino. Kaka ndenge nalobaka Maman Mapasa azawana pona kosunga libota na nzambe na makambo ebele ya témoignage ya ba santé et lelo tozolobela 100% santé 100% santé Maman Mapasa apesaka kombo ya invité te Maman Mapasa asepelaka invité ye moko aloba kombo na ye Montréal soki moyen kozala ofongola caméra bandeko balandi ya Chebiso chaîne oyo ekokani na yo chaîne oyo ekokani na nga bayeba nani oyo Maman Mapasa afandi na ye na plateau. Maman na pesi mbote. Bonjour Maman Mapasa et merci pour l'invitation na Chebiso. Amen. Et na pesi bandeko balandi nyonso bisika bozwami mbote na bino. Amen. C'est vrai que Zambala nanga ya liboso koya na Chebiso. Na kobandana na ko se présenter. Voilà. Kombo nangai Kati Munga. Nazali servante de Dieu, na servaka Seigneur nanzela ya modération, intercession et puis lecteur biblique. Amen. Et en dehors de ça, nazali naturothérapeute na sunga kabandeko na oyetali
ba maladies, différents types de maladies dans des produits naturels. Et na vandi précisément na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 na suka. Merci. Voilà, bandeko balandi, maman Kati azali moko ya bandeko nanga ya pompage. Maman passe à 100% pompage, né et grandi na pompage. Libalande et déplacé ngai. Vraiment, je suis très ravie ya koyamba moko ya ndeko nanga. Mwana ya mabele na ngai na plateau na ngati kanzambe apambola yo. Bandeko balandi bolandi présentation ya maman Kati apesi oyazali. Et maman Kati a soignaka o ezali ba maladie na banzoto na biso oye moko akoki kotanga mais lelo toza na maladie moko o tokolobela lelo tokolobela hémorroïde mais boye ba pe ba maladie misusu oya salaka e bokolanda ba détail wana kaka na chebiso télévision. Maman Kati o soignaka maladie nini na nini? Merci beaucoup maman. Par la grâce de Dieu naza en mesure ya ko soigner bandeko o bazana problème ya prostate. Voilà. Toujours na ba plante naturelle. Bandeko bazo souffrir na diabète. Bandeko bazo souffrir na tension. Bandeko bazana ba problème ya misu, vision ezali flou. Ba moto passe intense. Bandeko bazana problème ya sinusite, problème ya bronchite, problème ya PMA, problème ya COVID-19. En tout cas, nandela ya ba ouais. Ah là là. Maladie respiratoire. Voilà. Na sungaka bango na ba plante na ngai. Bandeko bazana problème ya kobota, moi si lokola mobali. Bandeko ya komina na ménopause te. Les règles nae et katana. Bandeko bazali na problème ya ba trompe bouchée. Bandeko bazali na problème ya matrice. En tout cas, nanzela kaka ya ba plante ya komela, to ya kotongola, to ya kobaka, nzamba zomi monisa. Et bandeko bazali na problème ya goutte, ya rhumatisme, ya nerf sciatique. En tout cas, na ba capacité oyo nzamba pesinga na koki kosunga bango na sala ka maladie nyonso te mais naza na certaines maladies oyo nga la maîtrisaka oyo pe na salaka bandeko baza na ba problème ya poison bandeko baza na ba problème ya ba problème de peau na sungaka yango na nzela ya ba plante naturelle mais lelo toza kolobela tokosala ngo lokola série pour ceux qui tolobi toloba nyonso boko risquer bo saisir biloko mosusu te lelo na kolobela kaka na o etali hémorroïde epai ya ba papa tout comme epai ya ba mama. Maman Kati motuna moke lisusu ba révélation ya kosala na ba maladie wana ozwa kango na songe parce que toloboza servante de Dieu topé ezaka yo moko meka ba expérience meka un peu ko expliquer koyeba po ko malongo nga na bengaka oko makumuka nga ya lelo ozwa kango na songe to eza héréditaire to benga ngongo papa zala nango asala ngo yo pe yo ko sala ngo tout ça je na comprendre mon fait. Merci. D'abord de formation nazali informaticienne de gestion. Voilà. Na ba expérience personnelle tout d'abord ngai nakoli na maboko ya batante nanga parce que ba parents na biso bakufaki très tôt to vandaki na batante na biso mais bango ba préféraki ko garder culture na bango ya mboka quand bien même bayaki Kinshasa mais ba préféraki culture ya mboka ce qui veut dire que ça arrivait que tobela mais tozalaki toujours na ba remède naturel. Voilà. Et le kolanga nazaki tout le temps pembeni ya ba tante et puis nazaki mona oyo aboya kapea bitinda te donc genre fula pour batinjoke makolo ba pine voilà ndesali que tant ba tante ba travaillaka na bango elongo sala boye zongisa boye sangisa boye bon biso to bimiso e papa na ye kisi na ye ya kobota yango kisi ya mwasi na ye stoki ya mwana mabele ezobima te kisi ya nini et tout
nayebaki formule mais nazalaki kosala te nazalaki kaka lokola assistante et ekosala ke na ndenge tozokola batante mpe bakufi maladie ndambo nga na maîtrisaki nakomaki kosala yango nasalaki yango kaka mpona entourage na nga bato bayebaki ke nasalaka parce que nazalaki kotala biloko wana ebongana na bamama moko boye batata moko nga jeune fille et puis na babiloko esimba te donc nanda kosalaka mpona bato bayebi eye kosala ke na 2015 naye koperdre mosala na nga nakolukaluka wana ezwaki vraiment temps ke nazalaki kozwa te nalobi en attendant nasala nano mosala oyo nazomaîtrise nasala yango et puis nakoyeba par la suite soki nazwi mosala et puis j'arrête mais le fait que nakotaki tellement makasi et passion wana ebimi et puis naye kosala lisusu spécialisation na fondation lokola fondation El Shaddai na saluer papa Colin Zolantima en passant na papa Mangalibi c'est parmi les formateurs oyo na bénéficié beaucoup plus na pembeni na bango nde kosala que na ba cours wana et ko élargir lisusu gamme nanga et puis na ba recherche personnelle nde na komaki na niveau ya kosala gamme oyo na uti kotanga lelo mais ezali na koloba eza héréditaire parce que je l'ai vu chez mes tantes, je l'ai hérité, na sali, na amélioré, na perfectionné en gros. Donc, na sali en osko na kilelo. Puis ça a été que na kitende rouge et tout. Oui, et puis nous sommes des enfants de Dieu, donc dans ce sens-là. Mais na ba produit nanga, j'associe toujours le sang de Jésus. Amen. Parce que yangonde salara que nazala plus na ba réussite que ba échec. La plupart ya bato ba consomaka ba produit nanga en tout cas nakoki lo ba 80% ils auront toujours na ba réussite parce que place Ismaël et langa isuki le sang de Jésus prend les relèves et que ça le reste. Amen amen amen. Maman Cathy na plateau maman on passe à maman Cathy a même so quelques produits mais avant de côté na émission na biso za to le hémorroïde maman Cathy ngina yeba nazomona awa eza poussière neti ya kotumbela poisson neti ndenge moko boye o eza kisinini oyo ezali 10 épices de la cuisine omoni donc makanisi ngi keka na mabakola oui OK en tout cas 10 épices oyo na ye nango pona kosunga bandeko eloko tozobosana c'est vrai que vivre frais et même les biso problème de santé est belé. Voilà. Et de surcroît biso mo toza lisusu ko s'enfoncer davantage pour la nini na ba épices de cuisine o tozo salela. To bosana ancien système o ya ba parents na biso to adopter un système oyo peut-être voilà ba cube ba goût ba biloko wana et même makaba cirrhose de foie et même makaba problème des reins et yango na lingaki tozongela penda elubu na tango ya leo oto bandolo ba pe ya mama moseka voilà ba épices wana nde yango na tieli bino na kati ya wa mutu akoki ko bakisa ezaka kaka mungwa eza pilipili et puis tomate parce que bato sou baliaka tomate te sou baliaka pilipili te sou baliaka mungwa te mungwa o eza na kati eza mungwa basenzi donc eza ka pona kopesa saveur mais etiaka pimbo te etiaka pimbo mais ekangaka mungwa te donc voilà merci beaucoup na moni lisusu awa toza na mususu a Cathy santé te tangawisi relaxant. Oui, tétanga relaxant comme na utaki koloba tout à l'heure. Nanzela ya tétanga relaxant oyo bato baza na problème ya tension oculaire. Bandeko baza na problème ya vision floue. Mutu pasi ezosi la te. Bandeko baza na problème ya COVID-19. Problème ya ba maladie respiratoire. Nanzela ya tétanga oyo baza na solution. Voilà, na moni pe lisusu awa tanga bio, tanga bio sucré. Voilà, ezali 3 sortes. Eza tanga bio sucré, tanga bio sans sucre, voilà. Et puis na tanga bio plus. Différence ni ezali na batanga bio boye. Oui. En tout cas, les seules différences ezali entre
sucré na sans sucre eza kaka bato bamelaka sucre te Voilà. bamela sans sucre mpona kotika te ke bongo biso bato tomelaka sucre bosali te bato bamelaka sucre bamela ya sucre Bioplus sikoyo nde eza différent na bango mibale parce que na Bioplus eza na baingrédient oyo ezali plus yango epesi ye nkombo ya Bioplus. Bioplus eza beaucoup plus mpona bandeko bazosala bamisala ya makasi lokola bandeko na nga kuna na nsima ya machine bandeko na nga na caméra atelemi journée mobimba avandi journée mobimba colonne eza engagé bandeko na nga ya armée o batelemaka piqué bandeko na basentinelle bapasteur koteya toute la journée koganga e bandeko bazosala bilanga na bosani te bagrand chauffeur bawewa bango nde basalaka ke tokóma na badestination e na bandako baplainte eza makasi mingi mpona mokongo ezodérange yango mpona kokanisa bango nde nayaki na Bioplus. Merci beaucoup. Isusu nazomona mais kombo eza te eza du genre neti pas d'arachide. Oui, kombo nango mwamba papa. Mama Kati. Yo kombo na papa. Oui. En tout cas, ba maman wakanga motema baliaka mwambo tolambela fumbu wana. Mais oyo eza spécial papa ezali kisite et soignaka maladie moko te. Eza juste un renforcement des capacités au koki maman koki kosenga boye papa aza en mesure te parce qu'elle travaille mingi parce qu'elle aimbi parce que yazoya kaka pour le côté plaisir sexuel. Mais à soigner maladie moko te. Okobaka ngo to kotia na lipa to. Te eza mwamba otieka ozana kuna besoin otia na lipa te wana kuba banzela milai. Otoki ka cuillère à café au lieu 30 minutes avant et puis et puis couvre-feu vraiment na moni PE ezali pommade élargissante. Voilà. Pona ba chombo ya ba papa lobi bon alembi chombo moke alingi eza pena android donc ils ont moins longueur ils ont moins largeur et na pensaki na bango ko lekate bandeko comme soupe mabe te ya olekate heureusement pour eux oyo ezali ba biloko ya ko abuser te eza objectif ya maison chez Kati ezali santé pour tous eza pour la rotia mutu nyonso à l'aise na niveau na mais eza na délai ya kopakola ngo. Oui parce que yango et ça la pas au-delà de 3 cm. En tout cas sur Ozoluka 5 10 c'est pas la bonne adresse. Awa pas au-delà de 3 cm. Donc voilà. Vraiment na moni RC. RC eza repousse cheveux. Babilo mususu moni eza na ba étiquette parce que eza en rupture et tout mais le col il fallait kakana ko représenter na répondre à une invitation de la memi yango quand même pour donner une idée. Bandeko baza na problème ya casse de cheveux sous qu'ils ont épaisseur té sous qu'ils ont mabandi sous qu'ils ont kola bien té donc repousse cheveux non seulement ils ont pèsé un gros volume ils ont pèsé un gros vitalité et puis ils ont rendre un gros soyeux. Vraiment bandeko balandi mama Kati mutuna mususu ezali lelo yo na RDC Congo banzete nyonso ekatama bazambe za lisusu te osala ndenge nini po ozo ba biloko oyo. C'est ça. Donc, en tout cas, avant, les acquis biloko kako keno zikida osombi, keno gambela osombi, kena moi quoi moko bo osombi mais suite ya kokata banzete et tout, naza obligé ya kotinda 2 fois mbongo, basombelinga famille ya maman nanga bazalaka batu ya inongo, batama indombe et tout. La tindaka certains produits kuna et puis le reste la sombi soit ailleurs ba Congo 2 fois pe na kenaka ba Congo na ba chanda wana moi bazamba ezali pona kozwa certains sambela mingi bakata pe kuna te po et oboma musala bon vraiment tokosi na mama na likambo na biso oyo ya lelo eza hémorroïde et pas na biso basi idem et pas ba maman maman pas papa plutôt maman Kati bilembo to pe ba signe nini okoyeba ke emoro esi lié nzoto. Oui obenge onka lokola papa Blaise ya RTP et faire onka emoro. Oui au fait d'abord pour commencer
Numéro nanga est 00243 82 20 000 12 nasuka. Et pour na oyo etali hémorroïde, to banana papa to na maman. To banana papa mingi bango nde makala. Voilà. Hémorroïde ba symptôme nango parce que la plupart des gens azoyo kanzoto bien te. Mais azoye bate ko déterminer ce qu'ils nini exactement. Voilà. Et hémorroïde eza na ba symptômes ebele. Parmi les symptômes il y a hémorroïde okomona okomi na manque d'appétit. Ozaka soko lié muke otondi on dirait osolia ki ebele. Wa n'est pas ba papa. Wa n'est pas ba papa. Voilà. Deuxièmement, et comme il y a na fatigue tout le temps. Soko lali olamuki na o déjà menzoto potelema. Fatigue. Troisièmement, ozoyo ka ba courbature, nzoto pasi, ozoyo ka douleur na mukongo, oyo et komi tindika tiakal. Na sens que au telemi, moi il faut mettre moi phase pour soutenir wana ndekal. Mukongo ezo sala pasi, oza la difficulté à kongunzama, oza la difficulté à kotelema. Quatrièmement, ozo komi koyoka ba chaleur na plante des pieds. Voilà. Chaleur vraiment on dirait donc plein de pieds nassé à ma nassé à ma colozo yoka ba chaleur ozo yoka pe chaleur na mukongo oh ba chauffeur baloba mukongo comme libaya moya sala toute la journée zate il faut ça la seeding c'est des mutuka pour que moi ko sembo mandambo donc ezo pesa pasi mingi. En dehors de ça okomi ko sala ba gaz pamba bagaz pamba et chaka pena nasoyi na munoko kanisi loko za banyama ozano na banyama te kaka hémorroïde hémorroïde ya maladie mo mabe penza bato ba négligea kango basala erreur parce que ayaka na ba makambo ebele oyeba lisu te so ito banda wapi okomi na difficulté ya kosala sel soko osali sel eza soit accompagné na makila soit sel kutu eza te makila kaka ebimi ebele mosusu okomona même mosomba ekomi kobima. En dehors de ça okomi oyoka mpe na bamutu pasi hémorroïde esalaka na mutu pasi na vertige mpe esalaka mpe na misu molili. Hémorroïde esalaka makambo ebele. Sikoyo soki apesi yo basignaux d'alarme wana kaka epa bapapa soki apesi yo basignaux d'alarme wana ozo négliger kaka moni ba mibali mingi bakipaka mpe ya makambo ya basanté te ameli na ye ka eloko mo boye ayoki soulagement tiki na ye yango mpe ezocontinue evandi te econtinue yango sikoyo eyaka ememeli yo éjaculation précoce ememeli yo faiblesse sexuelle e ozocontinue kaka ozozwa mayele te ebandi okondisa sikoyo verge Monique nazaki na 17 cm comme na moi 14 comme maniola bien bandeko bandwa nzoto ya papa et comme okonda comme kokonda donc hémorroïde ezali vraiment un danger pour la santé à moto wana na côté ba papa côté na biso ba mama hémorroïde nde ezali suma be makasi en dehors ya kosala yo ba chaleur ba mukongo pasi donc même presque effet na ya papa presque effet na ya papa siko na oyo ye koya na côté ya partie intime ya mwasi esilisi yango élasticité okomi ka triomphal voilà en dehors de ça okomi ko sécréter ba mai moko esalaka mwa solo kaka hémorroïde en dehors de ça non seulement efungoli yo nzoto comme na ba perte blanche ebele et puis tant ozo sala rapport okomi osala ba fuite d'air na sima te me na liboso makelele makelele comme obima mosusu ba ye pe na comme mona mai nyonso wana ezali ba symptômes ya hémorroïde donc hémorroïde ezali vraiment un danger pour na nzoto na biso pour na makasi na biso pour na bolamu na biso pour soki mobali na yo ayebi te que eza ba symptômes ya hémorroïde akokanisa peut-être ozo déconner ou soit oza salité mais ezali ba symptômes oyo hémorroïde ememaka. Mama Kati ndenge uti koloba ke hémorroïde na biso basi ekokomisa yo monene okomi kosala mwa bamakelele na moma ya feti na papa
Bon, sikoyo soki okomi na phase wana seke ekomi ya makasi mingi koleka. Oui, ekomi ya makasi on néglige ou soit bakisi ozomela ils ont répondre vraiment na besoin oyo nzoto eza nango te. Soko omoni ke ozomela bakisi hémorroïde ezosala net ezosala te, ça veut dire que soit niveau eza avancé soit kisi eza efficace te. Na ndenge ekuteli. Voilà. Sikoyo poto longa hémorroïde wana na biso basi poto batela nzoto na biso malamu papa basi retrouvera toujours il faut to sala nini wakati. En tout cas pona ko batela nzoto hémorroïde eyaka na nzela ya makambo ebele. Nga naza wana kaka te pona koteka kisi me napesaka pe ba conseil pona bandeko bayeba kozwa ba protection parce que yango nde eza objectif ya maison chez Cathy. Voilà. C'est vrai que bandeko mosusu balobaka mais yo ozopesa déjà bavoie ba piste de solution bato boyo somba kisi ndenge. Non, on est là pour aider le peuple de Dieu. Oyo akoki ko bakisa en plus pona kosunga baninga et kozala lokumu epai ya Nzambe parce que c'est parmi les objectifs oyo Bible ezoloba na biso aimons-nous les uns les autres parce que soki olingi muninga otalisa eloko nini fa sala voilà. Na yango d'abord hémorroïde eyaka na mauvaise alimentation. Soko ozolia malamu te ememaka hémorroïde. Kolia malamu te na sens nini? Oliaki na tanga oyekolia na pokwa makasi ozita ya kodigere te et puis biloko yango lia eza ya kokauka. Voilà. Biloko na yo il faut ezalaka toujours accompagné na légumes parce que nzoto eza na besoin ya légumes wana pour faciliter estomac ayeba kodigere. Voilà. Ayeba komixer biloko oyo lie. Deuxièmement nzoto na yo eza na besoin ya mai. Faut komelaka mai bato mosusu bamelaka mai difficilement. A préférer amela na ye masanga ki amela mai. Ça n'a rien à voir. Mai eza kisi moko eleki bakisi nyonso oyo nakoki otekela yo to oyo tokoki osomba na pharmacie. Voilà. Mai d'abord. Et troisièmement ezali repos. To respectera to ya repos te. C'est pas pour rien batia butu nzambe asala butu na moi. Et puis si on calcule butu tito ya kokoma tongo ezosala o 8 heures de temps. Voilà. Mais mutoazo ya kolala 2 heures pour la muka 5 heures akenda bandela lisusu journée. Temps ya repos eza respecté te. Ezo même dysfonctionnement na nzoto na yo et comme melao hémorroïde. Troisièmement fruits. Ba fruits biso kutu nzamba pambola biso toza la saison moko te fruits ezalaka te. Ezala mamange ezokota partout malala bitabe si tout soki nzela bakolobi bato bazalaka koto to bazalaka te po osomba te okolokota lokoto tellement kilo ekoleka otiki ozuka à l'essentiel. Donc le fruit est très important. La place to que nous sommes là-bas na ba chips, to que nous sommes là-bas ba bonbons, to que nous sommes là-bas ba biscuits, eza mabete. Mais mesani sa banana fruit, mesani sa bango na comme la maille, ba jus c'est bien de fois au lingo yo kama sucré na monoko, mais bana ba mela maille, bali ya légumes, biloko ya soupe, pesa bana po, biloko anande ezo renforcer système immunitaire, biloko anande ezo ça la renouvellement ya cellules, biloko anande ezo pesa yo énergie naturelle, oyo zo kende kolukango peut-être na ba stimulant, peut-être na ba produit énergisant, oyo ko bakisela o lisusu battement de cœur et ko memela o lisusu ba arrêt cardiaque, mai, fruits, légumes, bon ça musala na nyos. Bandeko balandi biso basi toyo kame mama Cathy olobi repos. Supposons que ozayi yo moko na ndako. Ba famille nombo yo to biso toza nango yo. Okozwa repos ngo heure. Il faut la muka 4 heures bon si bana ba ke classe. Ozoni wando sa misala. OK kuno OK ozwi bango na classe. Siko to kosuka wapi. Bato bazata na ba bonne ba koki ko pema. Bongo biso bato ba bonne bazate. Non, même Bible yango moko zo yebisa biso. Il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai que repos, la vie actuelle, est difficile. Mais ce qui opesi kaka discipline moko. Parce que bapongi ya moi ndenge tozayaka to uti classe to kuti papa lali, to maman lali. On dirait na temps na biso, on dirait 24 heures et comment mukie. Tellement on a makambo belé ya kusala au poko ekomi. Donc
c'est question d'organisation. Ok. O bongisa, o ebande nini ya kosala po nzoto soki ezopema malamu te et ko vivre malamu te. C'est vrai que koki na okolamuka parce que les obligations sont là, mais yo moko zomona ke malgré na lamuki nzoto pendeza makasi te naza ya kolemba nazo na lamuki katika na lamu parce que nzoto 18 ans ya ko se renouveler te. Voilà. Donc eza repos eza important. Eza pona biso nyonso eza la bato na domaine nyonso nzoto eza na besoin ya repos. Soko 18 ans ya kovanda na pause te mais zwa quand même temps ya kolala. Olala parce que ce que zolala te ba nerf na yo ezokoma tendu. Circulation ya makila na nerf optique est comme difficile. Okokoma koyoka mutu pasi pamba pamba ba mutu pasi eza oyoka mi pasi ezobeta onde na miso. Oui, parce que aux 8 ans ya kopema te, aux 8 ans ya kosala autre chose te, olala ki mukie olamuki et comme melo ba problème ya ba tension oculaire parce que ce qui makila est commis et belé na nerf nde ezo servir yo de caméra yango nde ya ka ebimi et capturer image et memi na cerveau à reconnaître que aux gens cerveau à reconnaître aux pierres wana nde musala ya nerf optique mais ce qui est commis oppressé et commis agressé na makila ezo benda na lokolo élastique omona ka élastique soko bendi yango makasi ti e okatani soki ekatani vision na yo esili omona lisusu te nyonso wana mpona tension oculaire bato babelaka glaucome bazo comprendre eloko nazoloba mosusu mpe ezalaka tellement repos eza te ozo permettre makila circuler bien te nerf wana ekauki place makila elekaka ezoleka te ebomi mpe misu parce que nzoto ezotambola na makila na mai place au passage ya makila eza bien te nzoto eza bien te place au passage ya mai eza bien te nzoto eza bien te tomona bandeko bazalaka na ba rétention d'eau mai ezotambola bien te makolo evimbi donc nyonso eza nécessaire na corps humain mpona kogarder vie na biso en bonne forme. Nous avons besoin de bien manger, de bien se reposer, de bien boire et tout ça, ça va nous aider à affronter l'avenir. Vraiment, je m'adresse aux mamans. Biso ba maman, to créer un espace ya repos. Et ça très important. Biso maman to koma lokola cerveau moteur moko boye non. Au moins peut-être nzoto wana soki e baby banana na ko kipe bango. Papa na ko bomisa. Donc maman Kati abeti c'était na repos to créer tant donc maman Kati eloko na oso landa ya makasa lobi to za la organiser. Ngabe na kopesa mo expérience mukie ko sala kamsa na butu moni ya papa zongi nae osokoli basano pango sinonda ko sel batina oti na thermos na tongo lamuka ko bongisi bana bakeye ko zonga po lali nayo ko lamuka nayo memi kitunga okewenzi ozui moi temps ya repos mama Kati siko epa ba mibali ba osande ni po nyoso yekindeka na repos ba papa nde bango makambo il faut ba bima ba oya pousse il faut ba kumba pousse ba moto il faut ba kota ba caméra mais donc sikoyo en tout cas eza nazo senga bango impossible te nazo senga bango kaka discipline pour bazala en bonne santé omoni la première des choses tant touti kolamuka avant de faire quoi que ce soit ou soit okokyo ça la prière na yo mais avant quitter la mbeto na yo la première des choses il faut qu'on met la maille un bon cure d'eau na tongo omeli mai bon bato mosusu bakokaka 1 litre te po eza ebele les bandeli esala neti mwa mposa osanza voilà mais soki ohabitue nzoto na yo bongo akozwa élan la première des choses omeli mai soki omeli mai ezokende konettoye puisque eloko moko te ekoti na nzoto ekei kobongisa estomac eke kokongola babiloko nyonso oyo eza na ntina te na nzoto nao soit ekobima na nzela ya masuba soit ekobima na nzela ya sel ozomona digestion ezosalama de façon naturelle et soki olingi olala avant olala il faut omela mai mai wana eza important
pourtant on suba na butu eza ba déchets oyo dégager mais mutu so bité non mais la maïté pour na lamuka na butu na ya kusuba lisusu non mais façon moko kanzo te koki ko dégager eza na kosuba eza na sel eza na transpiration yango ndezo permettre nzoto na yo et dégager. Et puis na ndenge na lobaki pona hémorroïde pona ba papa bazo sala moi erreur moko ya moke o na ningaki na corriger. Omoni papa tango lingo kota na feti na mama eloko na yo ya liboso ya kosala eza komela mai omeli mai wana ezopesa yo énergie mai wana ezopesa yo force ezo nettoyer pendant que tu es en mouvement. Une fois que osilisi rapport sexuel na yo kende kosuba ba faiblesse sexuelle mususu ezaka raté pour travailler mingi ezaka raté pour pardon, à respecter temps et repoter. Ma faiblesse sexuelle, mususu ezali, ozo sala rapport avant sala omeli maïté. Tant aussi si ok ko subate. Ba gelo amike etikalaka après éjaculation et bimaka nyonso te. Seule façon nango ya kobima ezala nzela ya masuba. Or, ceux qui ont melaki mai bien avant, okozala na possibilité ya kosuba après. Tant on suba ekobimisa ba gel wana nyonso liquide wana nyonso ekobima. Or ceux qui liquide wana ezotikala eza lokwa terrassé tozo boire sachet tozo boire papier tozo boire milangi ekoboucher tant ekoboucher ezomemela o faiblesse sexuelle nyonso ezaka nango hémorroïde te ezaka que esaleli na yo ezo répondre te na fonctionnement ya nzoto na yo et ceux qui bozo sala bongo okomona ba problème de santé mingi boza nango te ba problème ya ba infection urinaire boza nango te parce que ozo dégager au moment opportun. Maman Cathy likamba mai est-ce que mai pe na biso basi après rapport sexuel même vous avez une mauvaise période so melima yo zoazemite non ça na landaki pe muninga na omoko ya musala na yo alobaki mai daka ceux qui ont même na ba au lieu tous ba implant na tozo chaka mai okosala no na ba période na mabe o sali rapport sexuel ce que aussi lisika ko zui mai o meli o zoazemite. En tout cas je préfère parler des choses que je maîtrise. Voilà. Domaine où on a vraiment maîtrisé tel que mutu soka sali rapport sexuel ameli mai juste après à zoazemite ça je l'apprends parce qu'on apprend tous les jours mais na kokiko tarder na yango te parce que je ne maîtrise pas ça. Voilà, nazo c'est bien maman Cathy pour aza vraiment sincère. Merci. Maman Cathy pour na ba papa obeteli bango c'était que il faut mai. Ba papa o bokolanda biso. N'oubliez pas après fête na biso tozalaka nango. Nazo ba na célibataire te, nous le marié. Après fête na biso ba marié ezalaka na ba ange ba oyemba. Oui. Mais ba célibataire ezara ba satana ndaya zo dondo ali kamata sida, kamata infection, kamata donc ce qui aussi ici il faut donc mai ezo jouer rôle belé. Maman Cathy mai pe ko kitsa mutu fièvre, vous en kiste mais la ka mai plusieurs ekiti. Effectivement, liboso ton tozaka kokola omona ite soki osa fièvre bazala ko sala biso la première des choses basukoli yo mai ya malili et puis ba pesi yo lisu mai ya komela batindi yo ke olala batie au moins elamba moko awa ya mai ezosa ekitisa fièvre pour dire que bakisi nyonso tokoki komela soki oza ko associer on a mai te eloko isama te. Vraiment. Oui. Vraiment, maman Cathy sikoyo pona hémorroïde. Ba produit nango pesa parmi oyo memeli biso awa. Oui, ba produit ya hémorroïde ezali awa tozana tangabio. Kaka nde na lobaki tangabio ezali trois sortes. Tangabio ya sucre, tangabio ya sans sucre et puis tangabio plus. Yango nde eza produit phare ya maison chez Cathy. En tout cas mutu avant banda bakisi mususu to bandaka nanu na tangabio soko meli tangabio na yo tangabio ezokende kosala pansement po ndenge ozoyoka déjà ba mukongo pasi makolo pasi libuma pasi bacourbature eza parce que quelque part na kati bapota ezali ezo se manifester na nzela oyo tobengaka pota libumu na français nde yango wana hémorroïde yango wana pota libumu sikoyo
ye tanga bio tango ozomela ye azoke osala o pansement pansement na pe oko remarquer plus ozomela plus ba courbature ezosila ba fatigue ezolongwa ba douleur ba manque d'appétit ezosila okomi kolia normal parce que tanga bio epesaka pe nzala yango wana kisi nyonso bamelaka ngo ifolia po kisi ekomela o poison te omeli kisi omeli mai olie okomona ke nzoto evandi kimia. Et après, komelango eza ya kotongola ya komela na lutu. Non, bouteille mobimba boye. Omeli bouteille moko na tongo, bouteille moko na pokwa. Voilà. Et qu'il a tanga bio, lokola contre-indication ezali kisi nyonso ya malaria parce que na kati ya tanga bio toza na écorce de mangue. Écorce de mangue, ils ont fait partie, il y a des composites, il y a des kisi, il y a malaria. Voilà. Yango ana sokozo mela tanga bio, comme la kisi ya malaria. Tous les trois, oui, comme la kisi ya malaria te, comme la Congo bololote, kolianga dia te, parce que bango nyonso ba jouer rôle moko. Voilà. Yango beki les akaka misato. Kisi ya malaria, Congo bololo. Sikoyo pour na traitement ya hémorro na ba bouteille il faut mettre combien de bouteilles? Il faut mettre 14 bouteilles pour la cure il y a une semaine. Donc 2 par jour. 2 par jour na tongo avant olia pe na pokwa avant olala. Et na mutu oyo eza pe na ba réaction nango libumuso eza salité et sala o diarrhée. Mususu pe erotinda osuba osuba mingi mususu pe okotranspirer eza ba effet oya kisi ezosala eza juste ka kosala o purification donc eza nango te osali diarrhée comme déshydraté non eza kaka une sorte voilà une sorte ya nettoyage voilà soko si komela tanga bio okoya kozwa F2 ezali pour la purge toza nango awa te F2 nazala ngo ate mais nazopesa kaka schéma au jus F2 ezalaka 2 bouteilles pour la purge au tongoli yango à tiède na kokelo ba tiède eza mwa makasi ezoka molungi ya moto au tongoli yango na tongo avant au sala toilette au tongoli au lekisi 2 jours après au kotongola lisusu parce que eza makasi okokelo landisa to tongoli lelo tongoli lobino. En dehors de ça, ce qu'on ici na F2, vous voyez que ça est la Cipocate. Cipocate, ezali suppositoire na formule ya kati. Voilà, Cipocate. Cipocate, ezali na cure ya. Non, pesate. Ezali na cure ya 5 jours. Suppositoire moko na tongo, suppositoire moko na poko. Mais suppositoire wana okochango soko sisi ko sala toilette. Parce que ezala na pression, soko le bio chango avant que ça la toilette erobima. Donc il faut ça déjà toilette na yo à cause du suppositoire na yo au baki et puis na pourquoi au sali la même chose pendant 5 jours. Maman Kati ba produit o yoto banana na auto zana yango awa c'est que na cure wana ya une semaine. Au mélanio so misato yoto ils ont dépendre. La tanga bio ndenge eza boye, eza bio plus eza pour na bateau yo tension ekitaka. Abela tension na ekitaka. Bio plus eza le quoi régulateur hématisi comme ici en stade. Sans sucre, eza pour la bateau tension et mataka. Yé à réguler et puis à kitisi yango. Yango na tout na toujours avant mutoazwa. Obela tension, obela ka sucre et mataka to ekitaka pour na eba produit nini ya PC. Ok, maintenant maman Kati na mulangi moko boso bandeko balanzi balingi bazwa. Mulangi moko ezana combien? Oui, yango 47 ba pesaka mais balobaki nanga ke ba prix eza autorisé te na talisaka ka tant bandeko ba obenga ngai na 00243 82 20 000 12 na suka ndebo kozwa ba détail au sujet ya ba prix bandeko partout produit ekendaka partout place on a tindité ezaka Chine. Oui, parce que bandeko Chine bazolo balanga mende nini koya awa nakenda kotuna na DHL mais bazaki ce que oui DHL a ikolo makasi donc na moni peut-être na DHL ekoki kokende na poste déjà. La explication à clarté. Mais en dehors de ça,
nazotinda produit presque partout pour ata bandeko na biso na poto oyo baza à l'étranger basalaka misala ya makasi ya biso kuta eza moko obeti kundele mpe bango caméra nde caméra donc oza na choix te soki ozalaka otelema il faut telema soki ozalaka kovanda il faut vanda en tout cas tanga bio ezali wana nayebi ke bokosami mingi bakisi bapesi bino ya ndenge na ndenge mais kisi oyo esalami na mwana na bino congolaise et puis mwana nzambe donc naza wana kaka mpona rétablissement na bino mpona soulagement na bino kozongisa esengo bisika mawa ekotaki na nzela ya bakisi oyo. Vraiment bandeko balandi kaka ndenge mama Kati autaki koloba na biso que lelo tosali série ya hémorroïde. Je crois bien na lisungia molimo mosantu moko na biso azui ya yema ye le biso basi ngape mama Kati na vipe par na ngai zamba pambola yo mobali na ngape na yebi ki akozwa par na epo tolandaka ba émission oyo. Vraiment bandeko to meka ko mettre en pratique. N'hésitez pas d'appeler maman Kati, c'est une servante de Dieu. N'hésitez pas. Nayebi ke ba tradi praticien mingi bazanga bango bata ba placebo. Bata lokuta tout ça là mais bo mekana nous et pas maman Kati et total nanu. Chez biso soki po sali mabe to lekana to loba maman Kati petit faux. Oui. Mais bo mekana nous numéro na e alobi mais na émission pe tang bokolanda ekozala affiché wana bo benga maman Kati et en nyonso bokobenga ye bokozwa ye maman Kati oza pe na WhatsApp. Oui, naza na WhatsApp, c'est le même numéro. Il y a 082 20 000 12 nasuka. Numéro aneza na WhatsApp. Soit na compte Facebook na kombo ya Kati Munga. Bokozwa ba extrait ya ba émission o natiaka. Soit na page YouTube nanga CM La Nation Puissante. Kunape bokozwa ba détail ou peut-être awatolobi te faute de temps bokomo na biloko nyonso kuna. Vraiment bandeko balandi bozui ba coordonnées ya mama Kati. Mama Kati to annoncé déjà émission na biso koyamba la sima to kolobela nini po déjà bandeko bazala na déjà ba bonga mascoche bétonné pona kozela yo. En tout cas pour na mbala sima to kolobela infection urinaire. Parce que na nzela infection urinaire na kotalisa lolenge nini ba papa il faut ba mi batela pe lolenge nini ba mama il faut ba mi batela parce que biso bana basi c'est vrai que tolinga to bongisa nzoto tozana bibaka baka tozana bitiatia tozana bisala sala mususu eza mabe pona bopeto ya nzoto na biso mususu pe ekosunga biso donc nakoya prochainement na ba moi ba outil oyo nakolakisa de façon simple. C'est vrai que batunanga lisu bakoloba yo ki opesa de solution kuna ki sero bosomba ndeni na yebi ke nzamba rotinda bango kaka bakoya kosomba parce que batunyonso bazara na tante ya sala boyazo ngisaboy ako préférer yo sur sali yazui kaka consommer nakoyela bino moi quelques notions, il y a entretien de façon facile et simple pour na kosunga biso ba maman pour na bopeto nzoto na biso. Vraiment bandeko balandi nulle part ailleurs izaka na Shobiso télévision chaîne oyo ekokani na yo chaîne oyo ekokani na ngai mama Kati loba suka te pona yiki na okoya lisusu potolobela pona ba infection et pas ya ba papa pe ya mama les infections urinaires. Liloba omboka yo mambote moi. En tout cas, merci beaucoup na émission ndenge eleka kitoko makasi. Na pesi merci na bandeko yo baza na machine. Na pesi merci na évangéliste Michel Ekochu. Merci na équipe Mobimba ya maison chez Kati parce que sans bino na koka kosala o nazo salate. En tout cas, tango nazo ba maison chez Kati nazo mona Giro, nazo mona Gamaël, nazo mona Kaoli, nazo mona Mupidi, nazo mona frère coréen. En tout cas, nazo mona équipe Mobimba na o natangite, je vous porte dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen, amen, amen. Bandeko balandi na lobaka toujours moi ma passa alinga kosala makambo oyo etonga. Ebuka te mais etonga. Lelo to tonga ba metu na biso libala ya émission. Fête ya butu totongi yango déjà totongi pe repos ba santé na biso vraiment nzamba pambolo mama Kati. Merci beaucoup. Soki esumasi azongi te mais nakoki kobosa na te kopesa équipe technique ya Shobiso télévision. Là je vois Brad Bumba les cordons et Jonathan Mukadi azaki na sima ya caméra
Dinige Mosolo Mbongo Nzimbo ye aza côté à montage kuna nazomona ye. Je dis aussi un grand merci à mon tendre et pour Mike Mukadichik, le père de mes 5 enfants. Na PCP merci na ba parrain nangai maman Liliane ainsi que papa Gaston. Na PCP maman Daniela Ekombolo, maman oza vraiment ya koyamba malamu na Congo Kinshasa parce que bientôt là okozana biso ensemble. Na PCP mbote na pasteur nangai Paul Bakenda, na famille nanga Mobimba, famille Moutamba depuis pompage moi na biso yeyo ya na biso master camarade yeyo azapena maman mapasa ensemble. Molandi nangai ndeko nanga ya pompage ya Jacques Lukota. Zambe nanga amona yo ya nanga vraiment soutenir petite sœur tika Lola et fonga mapona yo. Soki Yesu Masia azongite na lobarango bien. Soki Yesu Masia azongite ngana bino na mama Kati na émission ya Mbalasima. Pona lelo, bisous bye.